www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika Maxa Sika et l'équipe en 24. Malchance na muto Hollanda. Po auto le kananzela wana, vous êtes prévenus. Congo Sika très fort, Soukana Masolo, Tolek. Abi Congo Sika et le boss Maurice Premier. Ozalo yenge. Denga na tolo donc balandi à 3 fois www.congoasika.com. Il y a le boss Maurice Premier. Place aux alliés na Norvège ba salam ebele donc Congo Sika balobi sita Gaillard. Sita mukete talara DJ mais na simbiti jango ra ndenge zala zo panza poke. Fabrice ndalo imam lozolo ba donc tous alliés na kati ya Stockholm. Na kati ya Yules taba bi Yules taba yebi donc toza Tero kabula mawa nande ko na biso frère na biso papa na biso vie na biso wa to bungsa papa na e obinus boyebi le prince monzale to koma ki si terre fal to koma si terre to yeba to meka ko kabula mawa na ye ko tala babi na tanga mawa ba fetara te so moninga za na pasi yo fetete donc singa rara ke Eric photo na Congo Sika fal to koma si terrain to ça la plaisir na le Prince Monzale, Papa Lopang, donc minga olobeza toujours kota calamité na local. Tous en mois temps resolana donc merci pena ebele na bino tout bolanda Congo Sika. Bo continuer rolanda landa pour na bozala des cités. Ouais, ça c'est DJ Balel. À suivre. No,
Obi? Não quiser. La paire de 6 kilos. C'est un bleu. Le bleu maintenant. Congo ya sika.com donc tozali ara pona na matanga ya vie na biso monzale wa tobungisa papa na ye toyebi ba impression ya vie na biso monzale za ndenge ni pona ndenge tobungisa papa. Non, merci omoni mutazala na bato toujours baninga bayaka ko insister pour koya komona ko makambo ya li pour papa ke bon okala lobaka merci na ba mito ya Swede merci tout na bandeko to babengaki o bazananga talaka yo moko mona salle azaki salle le bakondi papa le pe na panzi merci mana baninga na bato o bayo kotala ngai ya lobaka to mingi yate merci ko talaka ouais ba merci belé donc tout monde pina mopandi na nga na zali na vient na nga so ya palin yoko to muta représenter dans bino mo boye bébé na bino déjà donc ben personne ne ndenge ni pour la master no to bungisa papa. Pas trop ma condoléances parce que ils ont remonté surtout et qui est arrivé à Monzale. Et ça vraiment triste. Papa n'a Koufi, ça fait Bakundi et Lelo. Donc tout c'est quand même condoléances sincères. Présenter les Kignons surtout. On peut mettre tout le monde, on peut mettre condoléances. Donc c'est un peu ça. Dans tous les cas, c'est un mot. Voilà. Ouais. Bah oui, merci Belé Davino autour là on a vu na biso. Balobi a tout le monde a représenté tout le monde sur nanga munanga susu to star mboko yo moko e bastar mboko yo il te représenté te vient nanga ya 4 mais bon ba yebi donc mais personne ne ndenge pour na matanga ya munzali DJ Balele il yo kanga masolo na mambo ya DJ bon pour na soirée leleza eza fêtité toye matanga toye ko tala ndeko na biso le prince mondiale babi ya mboko yo. Tu confirmes déjà donc il y a beaucoup Izalara et Papa Lopango. Donc il est là, ils ont moi les solo ya Mawa. De quoi bon ici papa, ils sont nos toyebi ko bon isaba. Ko bon isaba tuninge sala quoi. Donc tu es partager douleur on en a. Donc voilà quoi. Tu es on a pour tous à l'ensemble, tu consoler, tu partager douleur on ensemble. Donc ça là bien. Donc voilà. Présence nabi chez Zaragiste et tout partager douleur on en a qu'on a vu sur mondial quoi. Donc trop à l'obésité. Voilà quoi. Merci donc merci bien belle frère Joa. Toujours continuer na moni pe balobi data moni munzalo moni balobi wana na mutu ne pena ya kati mutu ne ma solo tout monde na matanga master ba personne za ndenge ni pour master no tubungisa père. Ouais, merci à tous DJ Balele moni tout on a l'occasion belé natanga ba bisengo ba fête banini mais lelo pena to yaki mingi kaya mawa masananga de tout le temps de temps à autre de tout moment de chaque instant le prince mondial quand on monte souligner à couper papa et on monte ya to présenter ba sincère condoléances quoi to partager moi ba douleur en ensemble naé
donc prince pena mingi ezate ezaka ke toye tokabolama na ndeko na biso quoi na moko ya biso na mboka oyo le prince. Ben voilà raison pour laquelle toza donc voilà quoi, donc toza na ba massa tout bazar yo moromoni, donc voilà quoi, en tout cas pas siga na motema nde totiki papa tiki biso quoi, donc mingi olo bezate. En tout cas merci à trop Congo ya sika toujours Maurice Premier, merci. Merci belé pena Rick Mombasa tozo continuer to moni pe moko ce soir ba vie na biso ka ba mboro donc talaka DJ Balele petit menakata ba vie donc na moni pe vie na ngaso moko na ebité soki ba impression na ndenge nini pona matanga ya master no to papa auto bungisa papa. Bon, moni loka liboso nano lobi ba mes condoléances pour na master Koufeli père moni makambo business to yebiango bisu ba père ba kufa. Donc ezapenda sango moka mawanga na utiko ya kala mingite na prendre nouvelle yango moni malgré mo ba fatigue ba nini mais au moni balobi to lela na ba bazolela donc voilà quoi, c'est pour ça je suis là et puis pour partager les douleurs avec les amis et tout au moni donc to yepona ko partager les ali sango ya mawa parce que c'est un ami à perdre son père et puis donc voilà quoi, donc on est là, on est venu juste pour partager les douleurs et tout en famille avec les amis. Donc yango sali qui est tous là pour na ko partager ba sango mawana ko soutenir toujours mona mai ndenge za la kaka po omoni sango mawa ezalaka po na biso nyonso, donc yango moni tozalaki po na ko partager mawana muninga na biso. Merci belé pena vie nanga donc toujours continuer. Tout le monde est président, la mission de Bagat, donc vieux mais donc au monde y ici à comment na aza patron malgré le gars au coach la makambo mais y aza patron azo coach la makambo y aza donc toujours continuer ko zo ba pression ya bato bazali na matanga pona ko kabola mawana ndeko na bango monzalo atubungisa papa na kutani suna papa na ngape awa na ebite ba pression na ezande ni pona ndeko na atubungisa papa au risque de se présenter pe mbalango. Madongai Nicolas Ndoudi. Voilà, donc tout commis puisque les a matanga et matanga ya prince Monzale naebi bien et voilà donc pour Nangai matanga c'est un fait mais il faut après nous matanga ezani donc nous devons vivre comme si les loisa mukolona bisoya suka, c'est-à-dire nous devons nous préparer biso batoyo tokatikal na bomoy papa akei et lobby eza tour na yo eza tour nangai, donc je me suis déplacé juste voilà prince aza mutuno na kwa yebi na mboka oyo c'est un ami et voilà il fallait qu'ende toya vraiment quoi assister voilà. Et ça, message clé, nous devons nous préparer comme si demain donc papa Kei mais biso batu tokatikali il faut conscience na biso ezonga et ça là. Bon voilà vraiment kende prince na famille nae mobimba Bazala Makasi eza épreuve, bon voilà, seul Dieu ayebi que papa accueilli, bon voilà, eza pas si mingi mais il faut toujours nineza, courage ezala. Merci beaucoup pour na binope Congo ya Sika. Na sepeli mingi comme on a bino na kati. Merci belo donc bino bozo ba impression ya mutu moko na kati ba donc toza penande on a biso moko ko se présenter ba pona ba yebiote kombolan Diego. Tout le monde dit qu'on a vu ça vient à biso Diego. Tu vois, bah personne pour la papa wa boti monzala tout est caillé. Mais Monzale d'abord azali ndeko. Tous on est dans la communauté, donc azala bien à biso tout, toute la famille, toute la massa, toute la bandeko. Donc tout qui que papa koufi là papa na biso. Donc rose à la insensibilité. En gros tu as dit tout passer moi quelques moments naïe, tu es tout peut faire condoléances. Donc voilà quoi. Bah merci belé pendant qu'on a biso dans
Ndé nous pouvons sur l'anda pression mutu moko donc toujours continuer à toujours la katiawa donc pour na aussi bambo tebele na les boss Maurice Premier place aux Ali tout ça la musala donc Christian Boulongo Fabrice Ndala Eric Photo toujours image de l'obara donc bambo tebele donc balandia Congo ya sikanega masolo to ba do to za la awa na matanga ya na biso donc toujours continuer to monipe noko moko apé dans se présenter pas ba yebiote donc comme ngai Guilain de Valera na Stockholm. Ouais, Guilain, tout le monde la matanga ya vient na biso monzale ba impression na ndenge ni pona vient no monzale wa to bungsa papa na yena ba kinini donc ben l'expression na ndenge ni. Ouais, impression ya ka ke to aka na mawa masa kufeli père na kini boezab na mawa bani yango to sa isiko pona olela ko sa ko partager mawa na ye quoi. Yango to za masa alinga to sa lelo isiko yo pona to partager mawa na ye na kini bakundi lelo biso pera to partager mawana ye take bana mai na ye na kata mboka ya salaka bon ndenge salaka bon on appelle ça mes condoléances ta famille mobimba partout famille ali quoi mes condoléances na combo ya Guilain de Valère quoi. OK bah merci belé maintenant donc na mon IP collègue na nga DJ mais ozama sola ki collègue te na ndenge ba ndia Congo ya sikandi tozaka na place donc tozo continuer ka ozoba pression mutu moko na siko na kutani pe na collègue na tout ça la ni musala moko VME collègue tanga musala donc na habité ba pression so go za ndenge ni na master no atuko fela papa depuis bakin ba pression za ndenge ni te na olela banda na kota 2015 golela na olela donc trop ya olobezate te ka ko partir les princes monzala tsiki biso atika biso bakunde lelo yango to sanganya wa to panza to kabwana fiske to zarango to lela ensemble to kuni papa ensemble ouais c'est pour cela donc to zawa quoi ouais bah merci belé pena donc na habité sur le basu ke loba pour bandeko bazo lande pour posa bas dans total bastar ambo to mo yo na kati tala DJ KBG na wa ebiete moi le basu ka pour bandeko ba lando donc JD leader à Segi Singa mais c'est pas grave. Liloba suka ba me condoléances kaka na ko pesa lisusu liloba suka ko za tema pona minute liloba suka ko bon to za la raboiso muto ko elikambo to approcha ka to mawa ndenge pasteur Antonio ateyaki dernièrement to la na cimetière ke to za la mingi bisika o maweza ke bisika o bisengo ezali ouais donc za eloko mo ekota ngai pe zwaki c'est pour cela to za wa to panza ma vraiment n'est-ce pas bien ba mes condoléances cours de grand mobimba ba mes condoléances toto perdre papa parce que là papa na biso cours de grand moko to za na cours de grand c'est juste yango na kaka DJ Balele ouais journaliste à Congo ya Sika c'est obligé merci c'est gentil ouais donc merci Belé donc Nabilo tout boto landa donc tout ça toujours continuer donc à suivre quoi ouais donc balandi ya Congo ya Sika toujours continuer ka rezoba pression ya bandeko to kuti na matango bazo kabola mawana ndeko na bango monzalo to bongisa papa na ye depuis bakin tout monde pende ko mususu na ebite so ko se présenter pour na baba ebiote to ba kombo comment na Rachel ouais ndeko Rachel to moni wa na matanga ya papa na biso vient na biso monzale ba pression na ndenge ni pour na matanga ya ndeko na biso monzale Nengana pesa ka ba mes condoléances na bato nyonso ndenge baye awa ndenge ya na dej na mobali na ye bakufeli papa bokilo na bango nengana pesa ka ba mes condoléances na famille na bango na Afrique baboyoki ndenge ndeko na biso ato loba donc alinga ataka mo ba salam na ndenge ezala kaka donc iloba sube kozala nini mpona bandeko bazolanda aliloba nanga ya suka eza ke bacourage ezala na motu oyo akufeli ndenge napesaka bacourage kaka baencouragement na bato oyo bakufeli ndenge napesa mpe na bango mpe bambote na famille na bango na Afrique baencouragement ezala kaka eza likambo déjà essayé badaba merci Beléric photo oyoki ndenge ndeko na biso atoloba moi mabanga alingalila leli moi mabanga donc bambote ko pesa na banani napesi mbote na papa nanga José Mukadi napesi mbote na mama Linda napesi mbote na na Dej na bato nyonso o balinga ngai napesi bango mbote ni donc merci donc boto kanende ko na biso lobby Congo ya sika tozalaka pona ko sepel sabino pona osala bino plaisir donc
minga olobeza te nde nazolobaka Eric Photo musala eleka maloba na ebele donc Maurice Premier musala donc namoni ndeko na biso nobakisa so motu nabosani mutu moko penza ya mimi donc nalela effort napesi ba gros bisous place ya zali napesi bato nyonso na ser na ngai mais nabosani kombo na ye napesi mpe ka mbote merci bela bia bosani ser kombo mais ozwika mbote place ozali omeyebi donc Congo ya sika makambo ya sika ciao lobaira tozo continuer kaka tozaka na matanga ya vie na biso monzalo atobungisa papa donc minga olobeza te bino bozomona nezoleka toza pe na vie na ebita nga bakisa so lo bakisa sali pona bande rotu bayo Rolando na esiko bayo kabula maona yo obige na lobi mande ko nanga marege na matanga na père de papa na ngai akufaki donc bakundi pe ka lelo donc na koti kango leka bongo te comprendre donc yango moni ke no bande ko tu bayo tala ngai na sepeli ya trop na moni magena naza aimé na mboka ona Swede ngamona kanisa ya moko la msuba tumsuba ndeza la ignorance batu msusu mais ya boyo l'homme so ezalati mutakufi na kini mais organiser pe mo eloko moto na hivera ya makasi ne ja libanda me batu baye ba msuba na ba métro ba voiture donc baye vraiment ba msuba makolo poka boya ba omona nga famille na ngai non na sepeli ya to na pesi batu tu bambote na ba omsupe baye pe te basu batante mais quand même ma o baye baza ebele ça l'écoute ya muke tout le monde na baza bo mona merci beaucoup vraiment na aimé na sengi bino tout ba merci belé quoi merci beaucoup vraiment quoi donc c'est ça obi non mais maman madame nangana bo batu na ba mona yete pour y aller dans la caméra te pour azana ile ko pa wo le dans la caméra te mais le ko dans temps ya day a perdre des bokilo na ye ou aza cher a botele bogar loko langai naza mareke ndoko ba makam sauter pour mutu mener de jeu ya mboko c'est moi c'est madame nangai maman Nadej ou ayambi ba paya tout donc aza mutema nanga vraiment oyo aza mwaso na vie nanga na mona ka so na boye po père nanga mutatigela ngai bisanga ke mwana mwaso yo po bakuta na père les père akindai bakin madame nanga kindai bakin pardon bakuta na père donc père albay nanga ke no mwana mwaso na mérité faut dans la place donc madame nanga s'appelle Nadej Kaziangani yewana aza mupanzi o aza sœur nanga donc ndeko nanga massa nanga tokola na ye na kingabwa aza kati donc aza donc ya osambati donc bango bazali bango mo bango pe ko se présenter pour eleka na ndenge mo bien o so bango kwa ça va merci beaucoup sœur Nadej soza moi loba Congo ya sikeza izo donc elibino lelo moi c'est nanga mingi te keba le prince Munzale le sa mère a parlé mingité donc c'est Nadej na biser na banjil depuis bakini moi le loba pour na boklono atokufa oza lo on loba ba mawaka na mutema ba courage na bato basa na kin ba courage na mbel na ngai bon c'est boyo ki donc azali mutu mo loba mingité wa mukiaza kina ngwa loba lobi donc tout le monde peut ser na biso mususu wa te bité soza na moi loba pour bato bazo na Congo sika to pesi merci na bato nyonso oyo ba partager na biso mawa wana zaki papa na biso ayebi biso ndenge tozokola ndenge tozali papa mo malamu vraiment donc aboyaka bato te aza papa bato nyonso donc asololaka bien donc na pesi famille mobimba oh baza na kin ba mes condoléances ka courage a eza makambo nzambe donc boto landa mère Nadej nga bakisa mo loko na bité so ngo bakisa nini bambote ah obligé bambote merci na batnia so baye merci pendant nzamba pambola bango quoi nzamba merci ouais d'abord yo ki danser à lobani mingité na bati ba lambi ya mimi sena alambi bati ba se belé dina motema ya riko mambasa pa lambi pe petit sena na lambi donc merci quoi, merci à Ming. C'est madame le prince Munzale. Comment tu vois combo? Maman Nadej. Ah bah oui, Munzale, toujours le top. Si, bah on a. Bah on a bossé là donc balobi mère a parlé à le prince Munzale. Ming a relevé ça dans tout continuer car tout dans la soirée. Eric Photo. Moussale lo maloba na belé donc Fabrice Nda la place aux Ali Basalam et belé Christian Boulongo Martin Zinga Félix Diaké Rosna na le lab no fort parfi papa na Delphina na bosante ser na Palen Nadine Matondo dans Basalam et belé ciao
Sika très très fort, Soukana Masolo, Tolek.